Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Projet Jean-Marc Kabounda renvoyé le 12 septembre prochain, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé na sommet à adaptation en Afrique mokolo lelo na Pays-Bas. Mbote na balandinyo sur ya magazine Kinshasa na biso KNB News numéro 1 ya ba magazine d'information à la République démocratique du Congo. La bonne édition na biso na politique et que chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le lundi 5 septembre 2022 na Pays-Bas na sommet sur adaptation na Afrique dialogue moko ya haut niveau ya bami ya GCA pour na COP 27 Bolanda. Sima ya kozala na Belgique, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki part na sommet ya adaptation na Afrique pembeni ya ba dirigeant africain lokola Macky Sall ya Sénégal, Akufo ya Ghana, Madame Kristalina présidente ya FMI et Ban Ki-moon ancien secrétaire général ya ONU, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki de nouveaux demandes na ye pour na respect ya pacte de Glasgow, c'est-à-dire bon engagement oyo ba pays pollueurs bazwaki face na changement climatique pe ba crise misusu oyo ezali na impact négatif pour na développement ya Afrique. COVID-19 pe ba effets collatéraux ya guerre na Ukraine. République démocratique du Congo, co-organisatrice ya sommet ya adaptation en Afrique, ezali kobongama pona koyamba monde na tina ete basolola pona maimatali Afrique. Na position na ye lokola pays leader pe solution na ba richesse na ye pe na capacité ya absorption ya gaz à effet de serre. République démocratique du Congo na nzela ya kokoma premier poumon ya monde grâce ya bassin du Congo elingi koyamba na part na ye ba portion bénéfice na terme ya crédit carbone. Na discours na ye na Rotterdam, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé que Afrique a besoin de 36 milliards par an pour faire face à l'impact négatif et au changement climatique. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a komaki mokolo dimanche 4 septembre dernier na aéroport national ya Bangoka na Kisangani, chef-lieu ya province Chopo. Et si kawapi cérémonie ya ouverture ya ba travaux préparatoires ya 27e conférence ya ba parti pour na maimatali climat ekosalima. Liboso ya presse na kokitana ye na avion, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé ki position ya pays solution oyo République démocratique du Congo ezali ko occupé na maimatali lutte contre réchauffement climatique à travers planète Terre Mobimba. Pe bazali engagé na cadre ya préparation ya COP 27 pour na kozwa pe koyamba ba scientifique nyonso par rapport ya pré COP 27. Pe ezalinde na yanga mbiesika wapi ba réunion ekosalema. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a profité na séjour na ye na Chopo pour na kokutana na bana ya province ya Chopo pour na koyeba ba différents problèmes oyo ezali ko singa ba solution. Bon noter que ba travaux après COP 27 ezali piloté na vice premier ministre et environnement et développement durable F Bazaïba na collaboration na ministre ya recherche scientifique. Ba travaux préparatoires na 27e conférence ya ba parti pour na maimatali climat et koyamba ba scientifique ebele oyo bakouta na bamboka ebele COP 27 ekosalema bongo na Caire, capitale ya Égypte. Na kokoma na ye na Kisangani, chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a visitaki misala ya groupe numéro 2 ya centrale hydroélectrique ya Chopo pe réhabilitation ya stade. Chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenga yambamaki kitoko pe gouverneur ya province ya Chopo Madeleine Nikomba a présenté qui ba différents besoins ya population ya Chopo. Nous avons des problèmes sérieux des routes, des dessertes agricoles. Nous y ajoutons les problèmes de la RN4 qui est complètement coupée et qui met par terre l'économie de notre province. La population boyomaise attend impatiemment le fonctionnement du stade Lumumba. Nous vous demandons donc de penser encore une fois du projet de pont qui relie la commune Lumumba à la commune Makise. Chef ya gouvernement a rassuré bango implication na ye na koluka ba solution na ba problème oyo ezali prioritaire.
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akendaki kotala misala ya réhabilitation ya groupe numéro 2 ya centrale hydroélectrique ya Chopo et azwaki nzela ya stade Lumumba pona évaluer niveau d'exécution ya misala ya restauration ya complexe sportif oyo. Chef ya gouvernement congolais azali na province ya Chopo principalement pour lancer la préparatoire il y a 27e conférence de parties sur le climat oyo ekosalema na yangambi ba scientifique ebele ya monde ba kozala na ba travaux oyo. Chef ya gouvernement warrior Jean-Michel Sama Lukonde a sangisaki autour na ye na primature samedi dernier comité ya pilotage pour la mutualisation ya processus ya enrôlement identification pe recensement pour na kosala point na évolution ya misala ya commission électorale nationale indépendante. Oui, nous avions eu la réunion du comité de pilotage pour la mutualisation du processus d'enrôlement, d'identification et de recensement. Ba ministre sectoriel pe ba service impliqué ba soit qui part na séance ya travail oyo ba saluer évolution malamu ya processus oyo esika wapi ba opération ya cartographie na niveau ya CENI pe mise à la disposition ya ONIP Institut National des Statistiques. Et effectivement, il était question qu'on ait le point sur l'évolution de ces travaux. Nous avons eu la joie d'apprendre qu'au niveau de la CENI, la cartographie est pratiquement terminée. La cartographie sera mise à la disposition de l'ONIP et de l'ADS pour que ceux-ci puissent l'intégrer et puissent l'utiliser de manière à ce qu'on puisse payer moins en ce qui concerne la cartographie. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Et ces opérations, ce sont des opérations d'enrôlement et d'identification. Ministre d'État, ministre et plan Christian Mwando a indiqué que ONIP na CENI bako continuer ba opération misusu ensemble na ko respecter calendrier à CENI. Ba opération ya enrôlement na identification et ko salema na période moko na ba récépissé. Kasi monteur et kozala CENI oyo ako faire respecter calendrier na ye. Ensuite, l'ONIP et la CENI vont continuer certaines opérations ensemble, mais en respectant le calendrier de la CENI. Et ces opérations, ce sont des opérations d'enrôlement et d'identification qui vont se faire normalement au même moment avec le récépissé. Mais le moteur, ce sera la CENI qui va faire respecter son calendrier. Et de l'autre côté, l'INS va bénéficier de certains matériaux qui seront mis à la disposition lorsque la CENI aura terminé certaines opérations pour pouvoir les utiliser et pouvoir continuer pour le recensement. Côté Moussoussou, Institut National de Statistique ko bénéficier na ba matériel misusu oyo ekozala na disposition tango CENI a kosilisa ba opération na ye pona kokoka kosalela pe ko continuer pona recensement. Christian Mwando a souligné que batu oyo bakanisaki mutualisation ya ba opération oyo et koumisa ba élection ba mikosaki po CENI ONIP na Institut National des Statistiques bazali ko collaborer na ba meilleures conditions. Première audience y a procès Jean-Marc Kabunda fungwami lelo le 5 septembre 2022 na cour de cassation P ezali renvoyé le 12 septembre prochain. Entre-temps, azali toujours préventivement détenu na prison centrale ya Makala. Pour vous avoir des détails na commentaire oyo. Première audience y a procès à député national Jean-Marc Kabunda Salami Lelo lundi 5 septembre 2022 na cour de cassation. Ba avocat ya ancien président adjoint intérimaire ya UDPS Tshisekedi basenga ki liboso exécution ya ordonnance pour na assignation ya client na bango na résidence surveillée demande oyo basala depuis le 12 août dernier petit lelo ordonnance nanu et salamité nasima basenga ki na cour de cassation à faire raison dans 3 semaines kasi ba juge Baboyi pe ba renvoyer yango na une semaine soit le 12 septembre prochain. Maître Emmanuel Kaaya moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda alobi ti lelo Jean-Marc Kabunda azali ko bénéficier na statut na ye ya député national et sika na ye ezali na résidence surveillée et non na prison centrale ya Makala. Maître Emmanuel a poursuivi ki na koloba ke ministère ya intérieur a koki kokota na affaire oyo te mbala mususu soki ekomi moment ya exécution
expédition ya ordonnance ministère public a kozwa réquisition pour obtenir appui ya ministère de l'intérieur pour na ba policier oyo ba kozala commis na résidence surveillée na kati ya audience oyo ba avocat ya Jean-Marc Kabunda ba déplorer illusibilité ya ba procès verbaux et instruction préjuridictionnel pour na rappel Jean-Marc Kabunda zali poursuivi pour na outrage na chef de l'État pe na parlement. Ba militant ya Alliance pour les changements parti cher ya Jean-Marc Kabunda ba réagir par rapport ya procès ya Jean-Marc Kabunda ngelekaki na cour de cassation. Bolanda. Touti na audience ya honorable Jean-Marc na cour de cassation. En tout cas audience eleki bien te. Eleki bien te pona nini procès o eza politique mais noir eza na sima. Président Jean-Marc ayeko samba audience ezalaki public. Balobi yango public mais ba péché biso to kota ba journaliste pe ba kotité. Donc makambo ezo o bango ba osana na kati biso to ebité. Ba sengi résidence surveillée, il fallait ba tia na résidence surveillée, ordonnance ya parquet o esignaki résidence surveillée, ba signaki déjà. Mais ekomi justice makambo justice comme ça les a nyamu. Ekomi na kati kuna balobe ba yebisaki déjà ministre ya intérieur. Ministre ya intérieur a na possibilité te donc gouvernement a na possibilité te ya kozwa charge pona kozwa sika kovanda donc nyamu biso to sengi batika ye c'est un père de famille aza député bakangi avec beaucoup d'humilité balongoli humilité te aza na prison arbitrairement. Donc batika ye azonga na ndaku aza député père de famille molobeli ya peuple batika ye ke tolobi ke état de droit eza nango lisuté démocratie pe babomi yango papa to yali na souci na Kabunji wa ayali mwana na biso ya Congo moto aboti ye yali ngai kaka nde mesala ya sala kakobiki sabato kobongisa bato kosala ba stade kosala makambo ndenge na ndenge asa salaki à l'hôpital asalaki bakalasi ya bana asalina isika babeta kabari eloko nini esangeli ye bakanga ye moto nini atindi bakanga ye biso to libere ye alongwa na palasi wana azonga na ndako na ye akuta bana na ye biso bakongole tokolinga ye mingi tolingi ye tokovote ye na nko. Sima ya kozala na mai ndombe délégation gouvernementale ekendaki na Kenge toujours pour na koyoka bayaka pe ko trouver ba solution. Délégation gouvernementale o ezali conduite na vice-premier ministre ya intérieur Daniel Aselo Okito ekomaki na Kenge pona koyoka ba notable ba chef coutumier société civile pe représentation ya population na but ya koluka solution moko efficace pe durable na ba conflit o ezali ko opposer ba yaka na bateke ya mai ndombe. Mwana ngali utuko kukola akulunde kalungi kopule batako wa mutukuru watsakala kapet walulumulula ndala tam. Délégation o ezali composée na vice-premier ministre ya intérieur Daniel Aselo Okito, ministre ya justice Rose Mutombo, ministre ya droits humains maître Albert Fabrice Puela, pe ministre ya affaires étrangères sociales Modeste Mutinga. Après audience na gouvernorat et à province délégation à Salisaki réunion et à conseil provincial et à sécurité oyo et salaki près de 5 heures hors caméra yamboba kende na salle de conférence et sikawapi ba audience na ba différentes personnalités na présence ya gouverneur ya province et pa iwapi ba chef coutumiende ba yambamaki batu ya liboso tozali koliki a été ba démarche oyo et ko aboutir pe ba solution ya malamu et kozwama entre bateke na bayaka.
Beltexco a offrir bakaye ya ope ba stylo Simba papa maman kimambango na magasin Beltexco osombela bana na yo bakaye ya o yango eza na qualité ya malamu pe ba stylo Simba. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuli magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya ba famille mingi oyo ba botola kabiloko ya muwei soki atikeli bana na ye akufi nde tolobelaki lelo na population kinoise bolanda eza mabe ba bien nyonso biso to luka wa neti nga na za mwasi na nga na bana na nga se na luka ba bien ya bana na nga na mwasi na nga ya ba famille na nga ite ngai so na kufi so na zate ba bien na ngai nyonso tu oyo otikala nango eza bana na ngai eza famille na ngai te ke ba ya boy ba botola bana na ngai ba botola mwasi na nga ba bien nyonso te biso nyonso tu tozalaki na ba ide wana mais eza ide moko afene ya eza mabe ata oza na papa na aza na mbongo il faut yo mwana il faut luka otikelaka mama te aza na mbongo papa aza na mbongo ngai navandaka nazela ye boye so akufi siko bomengo nyonso tu toyebi ke bana na ye bazali boyo oleki ndozela yango wana babie ya papa na bana na ye na mwasi na ye eza ya bandeko te na kobotolaka bato biloko ya papa atiki bana na ye na mwasi na ye bino famille boye tozwa biloko ya ndeko na biso ezalaka te na kosenga vraiment ba famille oyo basalaka ba biloko ya genre bongo vraiment batika oyo basalaka ba comportement ya lolenge wana batika parce que eza malamu te lelo oyo ngai nazo souffrir nazo koluka mpona bana na ngai nasombi mo eloko mpona bana na ngai nasali boye mpona bana na ngai na absence na ngai mpona kufi boye bobotoli nyonso en tout cas bafamille basalaka yango batika parce que ntango bokobotola moteke bosouffrir so bana na plus bakoma bafazer baconséquence na koma mabe bakoma bafazer makambo ebelebele mosusu bakolia meme kindoki donc eza propreté soki mowoyi akufi biloko etikali botika bana batikala baévolue nango emso mosusu bazosala bauniversité bazotanga esunga bango bafamille basalaka biloko wana vraiment na conseil bino botika oyo vai na ndako osala mamno mosusu naluka mpona yo te naluka mpona bana na ngai na mwasi na ngai parce que lelo yo oza mpe handicapé te wana makolo mibale maboko mibale misu mibale yo mpe kende koluka ngai naluka mpona bana na ngai yo tiela biloko na calcul c'est mieux kozela soki bana bamisi ide ya koteka soki bakipe bino te wana mabe mais soki bateki moi 25% na bino yango oyo bango mpe bazwi boye mpo batanga parce que papa aza lisusu te ou bien mama aza lisusu te là c'est normal kobotola nde mabe totika bandeko basala eloko wana botika eza mabe makasi akolo bezala te oyo bakobotola biloko wana bango mpe aza na basi baa mpe na bana na bango baoso mpe abie mpo na bango lelo ngo soki obotoli ya moninga soki okufi bakobotola mpe ya yo oyo olingi basala mpo na yo te kosala mpe mpo na moninga te lelo ngo so obotoli bana na biloko akomi bafazer osepela te mpo lelo soki yo mpe oza te
babotoli bana na biloko yo osepela te ntango andosomba biloko wana aosomba na mwasi na ye na pasi na bana na ye baosomba ntango mosusu mpe alala nzala po atonga ndako lelo yango oyo akufi yo botoli mwasi akoma otelengana akoma ovanda na baeglise ake evanda na bangare eza propre te koma fu okabola mpena biloko soki eza mibale opesi fami ya mobali moko yo potika na moko soki eza moko se mpe okabola boteki bokaboli mwasi mpo na mwa ndambo asomba esika ezala bien okonseyeka batika vraiment batika eloko wana liwa eyaki mpo na motu nyonso jamais moto alinga liwa na nzoto na liwa mpo na motu nyonso soki vraiment eza bongo batika bayeba nzambe batika vraiment ezalaka te. Na TikTok ya lelo bolanda image oyo ya effondrement ya pont en pleine inauguration bolanda. Merci Nabino Bozalaki tellement ébélé pour na kolande édition ya mokolo lelo komi nango na suka soki esepeli bino na banda ko bopesa merci na équipe technique et rédactionnelle mobimba ya KNB News na sima ya caméra tozalaki bongo na Peggy Lunga papa social côté en montage tozalaki bongo na ingénieur Garo pe Faso Kirombe édition lelo ezalaki coordonné comme toujours na Yemoko Jimmy Mukendi le coach ngai na bino tokutani lobi. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino